nous s'il te plaît maman vidéo ya maman prophétesse pour moi na tikali ko mona ngo tenga pena profiter ko mona ngo atapa na yo maman prophétesse pas Luka ki o bon émission ko za star bon bitu ngala bima pamba te ngala on Air France tant na yebo de Mbappé sangi espace bo ngala kala makamba solo nango ngo na toile information ba luka yo parce que tu es seul même nga moko je nazana batu ba luka même na musana so kuna na Hello Fraise na Corbeil na petit nga Roni na petit mère na nga Bibi na petit mère na ngai mère na nga Brazzaville comment il s'appelle na bosani komombe azali na petit batu toi Hello Fraise kuna na boulot batu balo bati bazo luka yo bati bazanga mibali baluki yo donc ngo l'équipe boye tala dembo pa luka ki yo tala baba singa baba boza bokar oza propre mais pas ça ton mère agoya ce que mère nenga eboye na nenga ya boza na ebisto na appartement to malama au palais te balamo asenga ki na nuna batu pe basengi na ngamo ko pendenge na moneleli donc restaurant nan donc on a besoin d'un coin moroboé dans un restaurant et puis tu vendi na biso to kendo ko joyer samedi na 10h à partir de 10h30 aza na Paris awa bon on a force à faire mon TV pour un restaurant to linga pour ba restaurant la différent ibala ba congolais tam to comprendre té restaurant ko sala ya ba français to nganda to nini pour ceux qui pona nganda loquette cheza mimi on a mazana Eric Fukwazana mochopo moto wana biso to jouer peut 30%. Ce que ça restaurant moi venez Champs-Élysées moi un peu de jus un peu de caille un peu de moi cocktail bon en tout cas mi gagner ma epsenga vie na sepela kata on a ya nanda kuna yo moi komela en tout cas oyembanga toujours na omela aloba ki on a TV hein batunyo so bayo katu donc et là, on a attendu samedi, na 10h30, mère Bio Penakiti, dans des Dijon. Des Dijon, 3 heures de Dijon. Si Paris, donc et tout juillet. Des titous. Faites ta bonne année. To sololi, vous sérieux. To ye bandengeni, to rotambola, dengeni, to rotambo sa vie. Ponga moi sa souka na kujwa ye. Non la lion moi sa souka. Bon te nazolo ba moi sa souka na sens nini. Soka kokisi kokisi ba norme nyonso. Mais pas ça ngape naza muta basi po to na moi ya basi. Po soki na lobo zaki na basi te senge na kosel pe la lion makam. Yo pe siko bongisi bizaleli na yo. Tout repère la Lyon, et ça pour le meilleur, pour le pire. Il faut appeler la libende. Libende, il faut libende. Pour te voir, les sous ils appellent officiels. Il y a quand on est au Baranabino, on le benamno yo, président que sénateur à vie. Quand on est au Baki, c'est la bino qui pile tomate, la Tavares, membre de la équipe Moroté. N'engagez des moments ça m'a fait Baki ça sous na tondolo. Yango quand on est au Baranabino, les loto yambi. L'homme le plus sollicité du monde, pasteur le plus sollicité. Pasteur va transmettre un message à solo. Dans le Otoyambi, pasteur Terminator. Bromo n'a un pourquoi pasteur Terminator? C'est pasteur Terminator de Sarah Connor ou bien pasteur Terminator? Il y a un peu de Robanda. Te représenter invité Nabiso, pasteur Terminator. Bien aimé Katina Kolo, Motonanzambe, bonjour. Ah, bonjour mon frère. Bonjour, vraiment, par la grâce de Dieu. Bonjour. Donc, nega, Moussal Nanzamba ici, bonjour. On a un partenaire privé. Depuis on a JCB à Faran. Eric Foukou, Loquette Show. Yvon Foukou, Véroka Paka, Olga, Colonel Viris. Pas ça. Les Lopenda, ils ont quitté solo là. Parce que beaucoup de gens parlent de toi, mais l'autre, ils sont solo là. Pour te coûter un aïe. Débat li bosso ya rotu question li bosso na rotu na yo pour comment on est polémique na ebité bana makala babe bana mwana makala bana silemba babe mwana silemba bana bumbu babe za mwana bumbu bana ya kitoki mosi pe ya pigeon balobo za mwana pigeon sikoyo bana matetele mapena bana kisensu balobi so to ngito ye bana nu pasta
outa wapi bimela wapi pourquoi pasteur outa wapi bimela pasteur Terminator. Bon nga eza ya solo bana lemba soki balobi naza mwana lemba po mama na papa bazalaka bato basimbaka mbongo. Alors na mbongo ndenge baparent kala bazalaka omona basomba bamapangu na bango. Donc naza mwana bandal na tonde numéro 55 bis ezalaki lupango na biso ezalaka lupango na biso la vedo ba Blaise Bula na tonde ko Blaise Bula na nani titina bon na tonde biso nga naza mwana tonde 55 bis wana ezalaki lupango na biso toteka. Naza su mwana lemba na lombi 1533 naza mwana lombi terminus lombi quand j'ai dit oui quand j'ai dit bon et puis naza mwana matete na muko na lokoro na ngilima 55 bis. Donc ba Jean-Paul Ngame ba trésor onima ba gelo onima yoza mwana wana naza su côté wana kota donc moi leki ya maître Ligo Jeni lega veligo ya maître leki ba maître Pacho ya quartier leki ya makambo leki ya masolo. Bon naza mwana su ya matete na ngilima 55 bis naza na lisusu na mukoko mutoto 14 bis. Donc toi professeur Saïda Dikilonta bata marcha matete ya bijoux ba changer à Isamera Maître Baudry. Maître Baudry. Oui. Maître Baudry, référence pour wana PRV. Donc bongo nazal susu mwana ya kingasani kuna poli kuna na vani sali pe ba vie kuna donc maman zalaki bref na moi ba moyen. Merci passe pour la biographie na makala nde na vandi na Kingunzi numéro 77. Elenge sato croqué. Biso toza na mawanga. Mawanga na se donc. Na mawanga. Signé babi kuna na se kuna. Na mawanga. C'est que pardon s'il te plaît, c'est que Zombie Patra. Zombie Patra pris camarade na ngai. Zombie Patra Kacher na cimetière. Camarade na ngai Zombie. Oui, pas ça, merci. Nengo pesi biso biographie na yo, to moni bien que vous appelez mwana kini quoi. Mwana kisasa. Mais ce qu'on passe ça, toyeboye kotuna yo, ce que toyeba parce que yo za pasteur. Déjà betel biso biographie non normal. So toyeba pas ça. Révélation. Pose au commandant, on va msuba uta banzambe malamu, ba msuba uta ba Pentecôte, ba MMA yo ce révélation. Pour comme l'homme de Dieu. Et uta wapi pe e banda première église na yo nani na habité père spirituel na yo pour les autres mon pasteur Terminator tu es sur révélation e banda na poto to na kini to wapi parce que yango to eba. Merci mon frère journaliste. Ngai na bandi makambo bunzambe na katia ndako do à la maison. Maman zalaki catholique. Et puis, abandé comme ma bisonon na catholique. Na zui baptême, na kombo ya Adolphe. Frère Adolphe. Frère Adolphe. Et j'en profite pour saluer Adolphe Dominguez. Parce que ça, au monde nangai. Moi, na wenge musika. Donc, kito maras. Donc, nde kuna na bandaki non na catholique. Après, Moussa Tudi Nabala aye ko rejoindre aye ko bimasiko na chuapa baba Mousse Jeff banini tangu kaka Mousse Aidi Nabala bimi père spirituel avec l'église des réveils père spirituel avec l'église de tous les hommes la dit Nabala on a fait pas Nzambe malamu bongo donc nga tozo kende biso ba premier bandini ya Fepaza premier bandini ya Fepaza biso nde ngai na mama nanga et puis na Mousse atuzumi na mazamba papa
Bizanga, bah, y a Pierre Amieto, Marcel Amieto, pour battement makambo bazala. Bazali. Baza vivant. Oui. Ah, na époque wana okoyoka kombo ba pasteur à l'éloté. S'il te plaît, pas ce qu'on rappelle ce moi, t'as moi des chorales moroté ensemble malamu. Bon, deux chorales ensemble malamu, on appelle ça nous messager du Christ. Na pesi lisusu croix du Seigneur. Na kota basi na pesi esengo na Yesu. Bon, bosani choral malaika. Choral malaika. Choral malaika pe zalaka. Et puis na banani nani Corevel pe alaki. Oui. Théoza bena muta nzambe ya fait pas ça. Merci pasta pona déjà to kotis. Ko pasta zo so nto beta sko réalité lelo. To ke na yo mingite pona déjà to ke bien to beta sko réalité lelo. Et to tela pasteur Terminator. Tento yeba. C'est pourquoi Terminator? Pourquoi pasteur Terminator? Les autres Terminator, il y a Arnold Schwarzenegger pour sauver Sarah Connor. Tous les pasteur Terminator selon spiritualité. Yango, pourquoi pasteur Terminator? Bon, oui, pourquoi pasteur Terminator? Au monde qui change, et ça comme moko, pasteur moko à lata yango azate. À part, muto ameka kako lata yango muke kaka papa ngwanda. Babanda Robenga ye, les Terminators. Pasteur Terminator mais les Terminators. Ah, pasteur Terminator kakanga. Donc, l'ata combo ya pasteur Terminator po na ebisio o lingomba na kolo etamboli malamu mingi. Hein, bato batambusi yango na bosembo penzate. Yango zomona ba passer bazo swanaka na ba réseaux sociaux. Ndeko nangai comment il s'appelle Mugisho qui chez Sali papa Mugisho akoleka na TV akoloba na Denis Lesi kakobeta Denis Lesi. L'homme de Dieu. Oh, je peux la faire pour qu'on appelle Mtoubal. Nga, et si n'a participa na bagarre du Tumba, il y a des pasteurs. Awela ki mbongo to awela ki mwasi to awela ki nini to awela ki tonga ne to ko mona be business pe no mona ga kitunga nde bawelela ki des pasteurs babunda et puis des pasteurs il y a nzambe malamu ngesi na sisa na bagarre ba pasteur. Donc bref pasteur Terminator eza na ngukaka mutu oyo azie koyebisa bana na nzambe tolongwa na molili tokota na pole atoke oza motei te na yekola Bible lokola mondimi ya bere oyeba yo moko pe mondimi ekoloba nini eza pe pona nini ekosala nini tina na yango nini yango wana na yaki kotala baninga batali eteli nanga batali façon nanga ya kolobelela batali comportement nanga batali ba vérité biblique na bimisaka et coranique balobi oyo akotaka moi bisiki belé dans aza tout terrain c'est ça to pc combo ya Terminator. Merci pasteur Terminator comme ça to zoga na Terminator to yo attaque pasteur Terminator. Oye ko différencier ba pasteur vrai na ba pasteur faux to ndeni yo za mu panza ba Denis Lesi yo za mu panza ba Moïse Mbie to yo za l'évangile na yo parce que l'évangile na yo o biso batu balandaka yo pour l'évangile biso zo ba so panza évangile za mu panzi nini po yo Terminator za ya mbodi to za ya robot pour côté za Arnaud za ki robot côté mbodi yo siko na rôle wana ta pasteur Terminator yo siko za mu panzi nini ngana za na mupanzi ya ko choisir te neti Denis Lesi ndengo pese exemple neti Moïse Mbi ndengo pese exemple bango nyonso bato
bango nyonso bana na Nzambe. Donc mbodi pe na libende, donc nyonso euta kaka pa ya Nzambe. Donc ngai naza pasteur terminator na sens que aucune connaissance ne peut me nuire ou changer ma destinée. Aucune connaissance. Donc yango babenga Kale Terminator. Ya merci pasteur Terminator. Quand on est toujours kende bien te rolembara ko kende bien te. Na ngola ba fan no bazali. Jisebo ya Pharaon, Alain Visor, Barchech Kwanza, mais pour na robaki, pour na cadre ka ya Terminator, parce que tout nous passe yo à l'homme de Dieu. Mutna mutela fait évangile na ye. Yo attaque pasteur Terminator. Poza la bandimi. Bat balanda ko na TV ba yebi. Yo sikoyo. Message no za nini? To bongo la motema, toto seme, toto pour église message pasteur azana message na je ne sais pas ndenge na oloba. Yo za l'homme de Dieu totuni. Yo yeli biso. To bongo la motema pour na royaume de cieux. To yeli biso to seme pour nos fans. To yeli biso to rolia to mena na biso mais vie na biso ça normal. Yo to expliquer ça pour parce que yo inspiré na éternel. Bon, naye kopé sabato kaka liloba na kobengango ya Bible na kobengango liloba mususu ona oyo baza ba chrétienté yo zoyo ka komba mutu pasteur terminator donc nazo pesa lisusu na bandeko ba musulman assalamu alaikum alaikum salam. Soki na tei musulman na kote na ndenga ki livre ba musulman, soki na tei chrétien na kote ya ye na ki christianisme, soki na tei bouddhiste na kote livre ba bouddhisme ezali, soki na tei hindouiste na kote ya ye pe na livre ya ba hindu. Donc ngai ki terminator ango oyo na kokoloba ezali kaka kolongola batu dans le noir pe komema batu na pole. Molila yoko tutana. Pelisa mwinda na motema na ngai. Molimo na ngai ekumisa yonkolo. Pona manso oyo saleli ngai. Donc ngai naza terminator po na lingaka Nzambe makasi. Est-ce que pas ça? Aux appels moutamidi, il faut te mettre la vérité. Toujours on a pe mission, toujours on a pe ba commentaire parce que tu as ba information. Ba tumsu ba lobi pe yo message na o ozobet ça pe ba tuma baku. Net message. Net yo lobi aux Nzambe. Oui, malgré dia créer l'homme à son image, mais yo lobi aux Nzambe. Yo merci papa. Ce qu'on a na sengi yo moko. Hein? Comme monyango mabe ponga na lobi na Nzambe. On la mona mabe. Yo monyango mabe. Ngana talinde batu ngaite yo chankale. Yo zano na problème. Tengan ngana journaliste na une information à transmettre yo. Nenge batu ba lobi na Psaume 82:6. Si tu peux reformuler Psaume 82:6 wala to ba soke lobi nini pour passer à expliquer biso. Voilà. Psaume 82:6 et le Bible. Vous êtes de Dieu et le Fils du Très-Haut. Vous êtes de qui? Bible lobi. De Dieu. Yeah, oui. Toza banzambi. Bible muto lobi bon. Oui, voilà, lobi ka bien. Kaka wana lisusu lobi na biso lisusu. Et vous êtes le Fils du Très-Haut tandis que vous mourrez. Bible continue. Parce que le Bible a dit que Yesu a Nzambe. Pourquoi le Bible met la Bible bon, Yesu ce qui n'a lobi a Nzambe et que biso misusu to Nzambe et kozala mettre injustice. Yesu a Nzambe na sens batu bakanisa ke neti Dieu créateur. Au monde place bachela ba comment rechaye na place à Dieu créateur. Et tandis que y a zolobande ke wane komina Jean chapitre 20 verset 17 azoloba ke Nzambe na ye pe Nzambe na biso. Nzambe na biso pe Nzambe na ye. Ozo comprendre?
Donc ye atikala côté ya bato te na mokili kaza nzambe. Ya lobi, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais pas ça, tout qui est bien, mais ne besoin de l'enseignement. Amen. Au lobby, comment muta kenda ki pa tata, mais batuba comment au China croix bazolela. Yesu ya akenda ki na pas papa. Mais ba Yesu na croix pour aux oloba, vous avez quoi enseigner bato. Parce que nous doit partir na. Voilà. Mutu ta traiter mission nga zo traiter mais azalom de Dieu. Donc batu balobe ke ya lobe ke pa tata. Mais batu ba Yesu na croix bazolela lisu ba Yesu ko fukama. Yesu ko l'homme de Dieu web sabiso parce que yo solana ba. Idolâtrie, comme amina Galates chapitre 5 verset 16. Oui, nazo komarago Galates chapitre 5 verset 16. Okuta kuna parmi ba péché mindele ba komelela batuna mokili ase, okuta péché moko ba koma idolâtrie. Do bakenda kozwa ekeko ba nzete moko bo ba sombaka ba nzete wana ba commande belé utaka forêt équatoriale pour que j'apprenne aux autres. Ba nzete mususu utaka ba forêt équatoriale ba sombi nzete ba tailler nzete. Tant que ba silisi ko tailler nzete ba salango na forme ya quoi. Ba jusqu'au ba mutayebi ko tailler a tailler a tchelungi ya Yesu moko boyona ba zui sete moko ba beti na liboko koto ba zui sete mususu ba beti na liboko koto mususu so que son ba croire mususu mususu alati même kenette mais médaille peut quoi. Croire aux sans Jésus, aux amabete. Les a sans Jésus. Ngana zolo bate ke za mabe. Bangonde baloba ke za mabe. Bango mo na Exode chapitre 20. Na Exode chapitre 20 bango baloba ke tu ne feras aucun signe de ce qui est dans les cieux pour représenter Dieu. Or ça la signe mon côté. Ni de ce qui est dans les cieux, ni de ce qui est sur la terre. Et ni de ce qui est plus bas sous la terre. Sous la terre. Amen, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il faut que non information. Donc, mbrouya bisonde ba mundela mbrouya bisokoto a lobi likambo mususu, mais soko yeko lukango na koto mususu, okuta kaka bango ba bakoma baza honnêteté. Amen. Pour Bible, c'est un livre des juifs et des chrétiens. Et un livre, il y a des juifs, il y a des chrétiens, qui sont dans le dictionnaire. Un dictionnaire, oui. Qu'est-ce que la Bible? La Bible. Mon délenda signifie que la Bible, c'est un livre des juifs et des chrétiens. Pas ça, tu me dis, deux ans, on va ming na malobana. C'est comme ça que nous tout na yo, pour yo yebi aux en connaissance spirituelle. Pourquoi la Bible est ça que ne juge point? Mais yo allez. Pour la ligne to juger te to éviter ce que les animes. Pour la ligne ça to juger te pourquoi? Bon. C'est tout ça Toi, comment kana nous ne juger point wana? Ye mon copé mon wana asuka juger. C'est vrai. Comment nous ta comment kana ne juger point la Bible? Ye mon ko wana suka ka juger. Po ba disciple nyonso ya Yesu ton ba bomi Yesu akufi. O ba kimara grand prêtre. O ba kimara. Pour venir à croise là il y a Marie na des frères na par nani comment Pierre pour la pire tout va s'arrêter. Te Pierre ayaka. Te Pierre na bika Pierre na Marie na des pétages. Ba mususu tout la musia zaza. Oui parce que to kende. Na linga no lo ba sala bien pour te me comprendre. Oui. Nde eyaki ko sala ba kangi siko ba tango ba bomi Yesu akufi ba landi siko ba disciple. Oyo bakimaki abani na Saint-Étienne ba bango ba boma do ezalaika soki ba bengi yo chrétien c'est que ozo le kanaliwa siko batakala ba sepela na religion wana te to ndenge ni po ni ba sepela batakala ba sepela kana ngoti c'est que batakala za bino te ko yo po ndoza juif bon ngana za juif te ngana congolais ngana congolais ba bitwa ba descendants descendant ya Simon Kimbangu, le prophète. Nanaza
naza juif était. Bon, oui, pas ça te bien. Ce que passe, ça te non information. Information tambolinga, monika ba otindela ngai, beke sénateur, na moni basi bazobenga, balobi pe nozoluka mwasi. Ozoluka pe na mwasi po information na toile na ngonga babi ozoluka mwasi. Olobi pe mwasi ngo sengi no ebo mengote. Osengi kaka azalaka na comportement normal. Ozolinga mwasi ngo sikoyo. Olobi po kopesa no mukanda, est-ce que c'est vrai parce que nazana yo TV za radio te. To benga na téléphone te dozo monana. Donc po batba ndi magazana o passa c'est na pesombote. Passa yewa ba mama ya Paris. Baso bazanga ba mikanda, baso bazanga mibali. L'homme de Dieu yeyo ana mukanda alobi azoluka mwasi. Ye Mosco a expliqué biso, moi ça nga na ba qualité nini? Moi taille 16, to moi bassin, to moi choco frappant, to moi peau jaune. To moi blomo telema to moi lekeleke to moi nzela minuto ngebunge butonde ni yosko fo sa biso jara moi sini ozoluka poza l'homme de Dieu tant ozoluka moi c'est ça pour le meilleur. Bon, en tout cas naza nanu na stop na chaki stop pas de stop na chaki stop parce que nazwa ki 5 appels sur 5 premiers appels na kutani na moko. Oh, ya sololi bien. Donc, je ne suis pas là pour maintenant. Là, continuera pour intéresser bateau, tandis que nga si na zui, et loko moko boye, oh, nzamba proposa ki ponanga, moto moko boye, oh, nzambe alingi ponanga. Donc, nazana maman la lionne, donc bio la lionne. Ouais, Dijon. Na Dijon. Voilà. Oh, la lionne, elle est cop, nous restons qui yo. Oh, yo, il est cop. Kasinga la moninga na benga ki na pesa ki na saki contact. Alors ben la blog, yo poni no kaka do, yo zui no kaka ngubo kolo na on sur kola nguba. Nguba oke kolo na likolo ya nguba. Ezo ndiege, yo zaki déjà na makambo. La lionne isusu na dibana Dijon pati Pacheco. Grâce à lenga batutu. Yana bika yo nguba ngaka zo ne basi bazanga mikane basi bazanga mibane bagoya la lionne yo la lionne pour intérêt intérêt net yani pour intérêt pour aloba ki na ngai azana ba passeport azana ba permis azana ba camion azana na pavillon c'est que yo kenoka pour intérêt ka zo ndo selon na motema mwana ndo selon sous intérêt moto na nzambe. Bon, ce qu'on a ni moutaye bicho a sali en pour l'intérêt bino sous ba journaliste na biso ya ba congolais nani lobi a sali una intérêt yo lancer qui message voilà yo lancer message ekei pour maman prophétesse pas les kaki maman prophétesse pas bi mibali ba esko kakae kaka si on dit c'est l'information no ba sebele ba tubeli bazanga mibali net maman prophétesse alekaki obi maman prophétesse non alekaki ngala kanzo on était tout lokola yepe maman ya nzambe yope lisusu elinga ke bien sikoyo maman prophétesse alekaki aleli la lionne aleli ngape na batu balelaki sikoyo na monika okepa la lionne la intérêt passe na yo so la intérêt yango na tout yo soton yo zolo bela intérêt c'est lo yo na la intérêt ni ngala kanza bo ndiye baso bazanga mibali nde bakoluka yo baso bazanga mikanda nde bakoluka yo azana mobali alobi azana nyonso tu te mobali ta par mobali ngaka kanza nde basi bazanga mikanda landi po azana mobali te kasi yo pe bazanga mibali pe maman prophétesse ba kaza mobali te c'est que olandi s'il te plaît olandi permis na mukanda te boy nanda kuna Dijon po Dijon mboka na ngai grand pays soki na landi yango ngamu tunakokumba mutu kango ponga na je permite. Au moins une réflexion ya mutu faut la dynamique oui sokinga na landi pour na permis on eza uniquement pour na yi eza pour na mutu mususu yo lingo balo chalo boko libana te boy l'homme de Dieu pour passer na boka ba mochingo betambe ba talaka ngolo ba galiano ngamoko na ndenge na zaboye grand chofa vous comprenez mais avec permis oh ya poto nanu na zuiti naningaki na joie à chaque fois na sala tuna joie à chaque fois mu pepe moko boy salaka tant susu mona na permis susu letinga pona sala permis eza 30 €. Vous comprenez pona nini si na sala ngokala 30 € na poste et puis na sali permis. Vous comprenez te nazolanda voilà pena photo zalaka wana parce que ngasko demande basi tu nazana bango na no benga bango en direct na sa bango ke passe à lobby déjà
au stopper baya suna ba demande maman prophétesse c'est pour na ba se belé ba pesenga ba numéro na go ba no peso ba kombo te na lobby olongo pesa ba kombo te na yebisa bango ke pour na solo na yo TV za radio te na yebisa bango ke pasa lobby bo kata na bino yango pasa mikolo pe no moni na aspect na yebite ja Serge bo mo kuta na po tala pe na yebite na za pe mutu moi design pe no mona ma ki beka moi pe na chemise ba repassa tala ba jaune pe na tala ndenge pe na ndenge be bo tala pasa kala na pasa lelo maman na soit Dijon la Lyon to yebite soki déjà na privé na kuzu to yebite pasa to sola po yo moto na nzambe so bombeli biso po aspect ko mo bimisa zo ndem ta komna ba engagement déjà donc pour beauté suki tala ndenge no na malichi ba repassa gada no ba sa fait se ba repassa suma na itoko ndeti we félicitations pe na no ngola ti lelo pe na pasa po la tala bien mais bon iso la kisake on dirait mutu mo akomi ko gérer wana na ebite so kala Lyon ndem ta zo sa musala wana c'est mec na biso la Lyon aza Montomoko aye et puis ndenge zaboué samedi à Ozala en à Paris samedi dans la semaine capote mère ma pasta la Lyon bana Dijon maman nengo uta Dijon zoya yelanga yi Pacheco yelanga Dina yelanga yi petit sanga Raissa yelanga le grâce à lenga yelanga petit sanga Pomba yelanga petit sanga Rachel Ndeke boya na bango to kuta na passer ça là pour jouer un peu de monde ndeko za moi demi fête voilà jour ango to kovanda to solola na mama po yende mutu alakisi penza ke azolunga ata yo mutu azolunga Dijon azo yati Paris otala kaka 3h et quelques ata yo mokozomo na te qu'il faut qu'on refait tous à la bakuzairoi réfléchir tous à la bakongolais moko réfléchir donc aza maman donc voilà quoi ya merci ba sœur merci ba tutu bolanda ki pasa na ngonga oyo achebino po pasa lo baki bien même na leo ndenga zo ya malgré ces mecs na biso R10 à match kasi moi sina yo to benge nani oui na ces mecs na biso te ya yonde yonde mutu nde ces mecs na biso te lo ba de moment ça ba ndefu pamela 10 à match to yebi ka ces mecs ndengo zo ya boye to yebi ka oza muta Dijon yela biso ba raisin pona ngongo Dijon indi déjà bakuka e ba feko bakuka batupaki batutu ya Dijon to yebi ka semaine na biso zo ya moto na nzambe basi tu bochaki motema o mama prophétesse o lega na ba TV pona pasa bi mama prophétesse a lega na TV pona nga o lega ki pa collègue na nga inani David alega ki aloba zo luka mobali mbe abenga nga solistaki yo mama prophétesse chebo aboga lega ka pa ya mi et pa ya sona nous s'il te plaît maman vidéo ya mama prophétesse pour nga na tika liko mona ngo tenga pena prophéter ko mona ngo atapa na yo maman prophétesse pas aluka ki o bona émission ko za star bo nga na bima pamba te nga na on Air France tant on a yebo de Mbappé sange espace bo nga na kala makamba solo nango na toile information ba luka yo parce que tu es seul même nga moko je nazana bat ba luka même na musana so kuna na Hello Fraise na Corbeil na petit nga Roni na pesi mère na nga bibi na pesi mère na ngai mère na nga Brazzaville comment il s'appelle na bosani komombe azali na pesi batu to Hello Fraise kuna na boulot batu balo bati bazo luka yo basi basanga mibali baluki yo donc nengo l'équipe boye tala kaka dembo pa luka ki yo tala baba singa ba bebe za bogar ozaka propre mais pas ça ton mère akoya parce que mère nenga eboye na nengo ya bozana ebisto na appartement to mbala mo palais te mbala mo asengaki nanu na bato pe basengi na ngamo ko pendenge na moneleli donc restaurant nanu tozana biso na coin moko boye dans un restaurant et puis to vandi na biso to kendo ko joyer samedi na 10h à partir à 10h30 aza na Paris awa. Bon, on a force à faire mon TV pour un restaurant. Tu as pour un restaurant là différent. Il y a des Congolais, tu peux comprendre raté. Restaurant au Sala, il y a des Français, ton nganda tonini. Pour ceux qui prennent un nganda, le quête chez ça. Mimi on a mazana, Eric Fukazana, mon chopo motoana biso, tu vas jouer peut 30%.
Ce que ça restaurant, moi, on venait Champs-Élysées, moi, un peu de jus, un peu de caille, un peu de, moi, cocktail. Bon, en tout cas, mi gagné ma epsengai vie. Na sepelaka ntango na yaka na ndako na yo moi komela en tout cas oyembanga toujours na komela alobaki on a TV hein bato nyonso bayokaki donc eloko monga natondisami na esengo samedi na 10h30 mère bio pena kiti dans des Dijon 3 heures de Dijon si Paris donc tozwi beti tout faites sa bonne année to sololi buserie toyeba ndenge nini tokotambola ndenge nini tokotambusa vie ponga mwasi suka na kozwa ye dans la lion mwasi suka bon te nazoloba mwasi suka na sens nini soka kokisi kokisi ba norme nyonso. Mais pas ça, ngape naza muta basi pour toi na moi ya basi. Pour ceux qui na le bozaki na basi te sera na kosel pe la lion makam. Yo pe siko bongisi bizaleli na yo. Tout pe la lion, eza pour le meilleur pour le pire. Il faut appeler la libende pe. Libende ko fo libende. Poto boy li so eza pe no officiel net le samedi wana. Pona ngai pona frère monde, hein? Nenga biso tout salive nenga ozaka. Biso na ma fête de ozona cortège. On a dit que oya Dijon na mutuka te akitaka na Bercy. Akitaka na Bercy. Mais to 14 mbala moko 5 coins. To zwi mbala moko to eboye. C'est donc pas ni fête sango chora na Saint-Denis. Présence. Eza boy, eza première rencontre. Ya mama na ngai. Ya mama na papa. Donc eza fête na nuti. Koke nango na délire affectité. Obinga pa no loba bongo nga Dijon ya mboka na nga. Da oba net nga na ngonga oyo. Epeli kutu na kuta ndina. Na ngonga mi beau frère na nga. Bof pasta donc ko Dijon ya mboka na nga na bi Dijon mobimba donc na famille na Dijon. Donc yona ngina loba penda ga jour wana no beza fêtité donc yango penda et neka lo beza fêtité ko zala ni les ans de conversation, les ans de dialogue. Il y a deux personnes. Ya royeba ko vandisa masolo ya royeba moi ça fou a futakanda ko combien si na yebaki wana zinaza déjà informé combien moi ça futaka na fin du mois donc eza makamba ko futa bandaku eza makamba ba facture bana yepa na mwana te donc tozotala ndenge nini tokoko yokana to vandisa na la tu photo mama po Dans la photo, madame pasta awa ya pasta loba na ngala entretena luka photo po TV za radio te quoi. TV za radio te. Madame pasta ngo madame nangana ni la lion oh pasta. Wana mama na biso yo comme déjà bof na biso donc badembo ba échouer pasta bali donc j'ai changé car ndé to lobaka. On ne sait jamais totala. Mokili monde ya surprise mamanga na eba kite mokili za rappel moko monde surprise oui nga na yambi mama na ba média ndenga ye nazo ko nourrir po azoya bien bon nga naza na ngape na problème na yiti donc naza surtout continuer na biso bien et puis tu ozalara bien so passe s'il te plaît moto na nzambe libala ngo ozana ya muzeki ndingu tela na saka saka rapo ya na bakisi na bokoko yango dembeli muzeki ndingu to yepa yeka lokola opoza star yepa yeka ka dembela yo parce que yo déjà star waja l'homme des médias yango biso to ngito ba pourtant déjà ondimi po lobi na ngana lobi na ngo stopé on a tuni libala ngo ozana ya muzeki ndingu tena na saka saka nenga ina kisa bokoko ya robotisa basi yango ndimiki ndingu na etana ye pe susu nenga oti alongwe Dijon zo ya Paris ayeneka ate poza star to eza ndenge ni faut ça so vérité pona monga oyo aye na ye kaka so naza star to pona nini menga papa na komona wana eza question moko et réponse nango naza se ye patimba a rozongisela yo réponse ndambu na ndenga zongiseli pe migeniema zongisela ki pe migeniema réponse na po migeniema tunaki
pasa bongo soki koka okozwa te tanzu nenga vandaki akozala kolote azaki pe vimba est-ce que tant mususu aza koka te yango azongiselaki mpe midi donc ndenge mpe akozongisela yo ya merci pasta ra nde tolobaka libanga ekipara place te merci na mosikasika toujours propre ra nde za les grands solistes les grands accompagnateurs nalobi kaka na regrete nde na basi oyo tu bozelaki pasta stoppé ake challenge na ye na Lyon te pasta biso olingi ezala pour le meilleur pour les gens déjà plus de 50 yo to bania na mwana 28 ye pa kozala bakara quelqu'un biso ba frère no ba pirio biso ba collègue no ba journaliste ok no ka libela passé yo kanga na kepe libela na ke ngai nazoloba ngai naza ye te o comprendre ya aza mpe na batokoloba ndenge nini aza mpe na bomwasi na ye azosala mpo nazosentir mpe bomwasi kote na ye te nga mpe napresaki ye ntango namonaki ntango abengaki ayebisa nga nasepelaki makasi parceke namonaki ye boye nga na parce que communiqué ezalaki yayo baya bobukana te vie eza par hasard te tozokemba bozokemba dans les villes ozanga no mwasi pasa ye yo alobaki message mama monani tozokana basoni ozanga no mobali ozanga no mutu moto na nzambe kutu akosenga nzambe batindele mwasi nasenga nzambe apesi ye te matie challenge na tv nzambe apesi ye mwasi ebongo sikoyo pourquoi bino baso bozozanga mibali oyo bozozanga basi soki bomoni moye te botinda banimero botinda bakombo tosala challenge pasa ye yo alekaki pa collègue na biso aletiki carte lelo yo confirmer biso ke mama oya samedi ya visa par hasard tout le monde na ba TikTok na ba réseaux sociaux ba ba raconte ba célibataire mais pas s'appelle lelo azui mutu yango bino bandeko na ngai surtout na pula ba célibataire surtout na bato bazoko baso pe bazanga mibali épreuve à liboso soki balobi épreuve à liboso yango yo mutasaki challenge na ye ndabe patindele la Lyon pe moi sango aza moi sa pamba te donc aza ndeka baso ba kembo bazanga mikanda ne ba roya moi sango ye aza na nyoso azana nyonso yango na ebisi bandeko na nga na misu ya pasta mpo nango pasta omi beau-frère na nga mpo nga mpe na mwana Dijon yango na ebisi bandeko na nga ya basi na ya mibali oyo amoni azotula yaka présence physique luka Fairmont TV Fairmont HD luka de moment sama ndefu oleki mpe nde pasta aleki opesi mpe message no okokutana mpe na molongani na yo ti ndenge pasta kutana na molongani na ye yango pasta merci biso tokoapuye ndenge ezali biso tolingi siko pasta otikela biso mwa avant dernière parole mais otika biso kaka na maloba te faut tika sono na verset biblique oyo Yesu alobaki Jésus alobaki dalobela so tosalaka mpo tokanisaka ye ndenge mpo oleki na biso tolingi otikela biso mwa parole moko boye oyo tokanisaka yo mwa verset moko boye to message moko boye ezala bien mpo na bafamille na biso donc napesi bana na nga mbote je suis Vodi Keina. À part ça, pas ça, aux appels muté actualité koleka biso te. Apesi no bana nga basi Pauline Etiana de wana bana nga. Pas ça information koleka biso te. Pour yo lo ba vérité. Aux appels mutu ya molimo parce que tala message sala ki ndenge sali. So pas ça toniso tuna réalité peut comme le frère na yo Jibin Piana. Dans un moment, le 25 ou le 24 janvier, il y a 5 morts ou 4 morts. En tant que la spiritualité, il y a lobby, les alliés qui l'emballent, les Congolais. Il y a ce qu'on a passé Terminator. Tolingi Toyeba, au Cope Sabiso, message européen, ça n'a papa chéri pour na Makamba Kouten. Bon, message, il y a papa chéri, il y a Jibin Piana, ezake nzambe asunga yo abatela yo apesa yo longue vie encore eza JBT mutaliaka bato JBB nanu mutatikala komona place ya le moto azate donc eza ba circonstance bato wana bazalaki na ba mort ekolandana baza pe bisika moko bango nyonso. Donc, neti ngana kopesa exemple, un jour
tozwaka matanga moko na Kinshasa ya succès epesaka redi succès serona redi eza na succès mais tozwaka matanga moko na concert moko redi akendaka kobeta donc tozwa matanga makala ezwi matanga yolo Dallas ezwi matanga lemba ezwi matanga commune ya Kinshasa ezwi matanga Tseleko yalaka ntsele suna makala penda tozwaka penda matanga fina so babeki ya zelema na pesi bana ngata makala mbote bazombi lengesa na makala mbote mama Machela beta ko matanga redi ndenge kendaka dans l'époque wana non donc bato bazwaki ba matanga ya kosakana te pona nini redi akende kobeta et puis ba chauffeur babande kowelisa mutu na mutu azosala qui défie na ndenge na ya bima grand chauffeur Zaïd à l'époque provoqué voilà le provocaka donc dernier de dans l'époque on est deuil national pour commune tu les laka merci pas ça pour na JB mais pas ça courage j'ai bien piana courage zambazala côté na biso ngapena na ba musicien bana ba date bamsupe bana posa ba lukayo tamsusu osambila pona bango ndenge collègue nof denile sa sambila la bango bamsupe na kuzu batuninga uzaka na limba pasa nga bina zaka na déjà zaka na dembo donc là c'est déjà que pepele pona ba tutu ache ba date po zali ndet na ngonga o na media na TV na niboaka yo na denile sina ebité donc na ngonga o pona bato tu ache ba date surtout en Europe pour denile ça en cheval yo zala ne apo so denile ça en cheval c'est que yo zali numéro 1 pona bato bache ba date bala kose le 12 famille là il est 29 programme ezebele ba feregola ba Robino Mundibu ba wala ba date eza confirmé tu ataka mosana nzambe o azana posa aluka o po chaye loboko message na eza ndeli pona bato bache ba poto su to pambola pe mabele na biso ya Paris pona ba date oyo ezo ya kalate pasa pesa pona muntu akozala na posa na ngai akoko contacter nga na 0033 sokoza libanda mboka libanda France recontacter na 0033 7 75 81 12 59 0033 7 75 81 12 59 comme ça tokoyo kanapé badoche ba date mboka na mboka ezaka na bakolo nango bozo tia ba date bandule zo nilame ndora mutazo pambola bat na Paris yeyo o ba frère ba Kalebas bayaka bandazo pambola bat na frère ayaka awa pananga na sens te ke aye pananga soki ni ye aza leki ya camarade nanga aza leki ya marqueur Kalabasi nanga toza susu ba beau frère amen oui toza donc ya robenganga bokilo pour moi si na ye o ba uti ko kabwana na ye mwana ya papa Coutinho oui donc mwana mami donc mwana mami mama mingi siko ya nanga cousine oh amen mwana mama na biso donc azana problème te aza famille ko to osana ya cher internaute to solina l'homme de Dieu boyo ke ska to bandaki na ndenge to sukaki ba sero ba rataki challenge l'homme de Dieu premier l'homme de Dieu azoluka pour le meilleur pour le pire pas samboke yindi limbisanga ponga na mona ko penda ngaba ba zwaka yo nde bazanga na zwaka na spiritualité o lobaka penda vrai talaka ndenge zalaka ngasuna tu pasta o le karana toile sur leki to yebisi yote c'est que na fleur monde to kosi pasta frère moral lui sera ke na lola est-ce que na lola to ko subano sola pena nzambe balongola ba ange bachaye habité c'est la biga zo ba révélation ngano to révélation bien aye baka bien que na vie Bible et comment ba makambo pe moi mingi mususu pe ya solo donc tozana ba ange tozana ba archange tozana ba chérubin tozana ba catégorie angélique
Donc, yé, à lobby, ba longola ba ange, ba tchaï. Faut ba tchaï. Donc, eza à lobby mabe, à sengi kotope, et on appelle ça parole d'amour, eza pe par rapport à. Tawe longola mutu, pour ba tchaï. Donc, on est coup d'état, quoi. Coup d'état, quoi. On est un ange de lumière, on est un salara, donc. Rwanda na Congo. Izarara, ah. Donc, pas ça doit sali. Bon, sikoyo. Ba collègue non ba pasteur. Ba pasteur, ba collègue non ba pasteur. Baza bazoleka ba kalambai, ba mulaja bazoleka bazopesa chance. Bazopesa donc pona via bonzambe coup de teza mabe. Donc message nengo lo beza bien te. Message na ye eza malamu te, eza coup d'état et puis eza manque de reconnaissance. Na service angélique, na service ya ba ange basali na nzambe trop, ba oyo batikala fidèle ti lelo. Donc na nzambe bazala rare. Parce que bon peut bazala na posa vie na bango, neti biso pe tozala na posa nzambe. Donc asali eloko moko na sepeli na ngote, ata to luka ba beza ngo to ba challenge, il faut ko sala ngo na ndinga bien. Wa wana na sepeli na ngote. Ba ange ba mona pasi na nzambe, ba ange ba souffra na nzambe, ba ange ba zala na nzambe, ba génération en génération. Donc yo ya o monter bango ku nzambe longola ba ange po ba tchayo. Donc bandeko bien aimé boyo ki pasteur Terminator, le temps lo ba bien aimé no ba men, ils a pour na pasteur Terminator ba ya boye ba challenge libo sala. Coup d'état de Jésus mabe, pasteur Terminator yo alobi, il faut ba message ni okoloba. Nzamba longola ba ange pour remplacer o ba vanda na nzambe banda mokile banda mi elan 00 lelo e utina maloba ya moto na nzambe. Donc merci moto na nzambe pona ko sukisa na ebité dernière mot na yo. Bon na pesi maloba na nga ya suka eza ba mbote. Amen. Donc na pesi mbote na JC Mwaku, les juifs noirs, na Pessimbote na Chimita Mamona, Nicole Bouanga, Bébé Ndoulou, Mami Tsungu, et puis na Pessimbote na Bandeko Nyonsu ya famille, na Pessimbote na famille Mobimba. Yeah, merci pour l'homme de Dieu. J'aime li bébé, ma fille, j'aime li. L'homme de Dieu. Aussi, ici, mais aussi, ça qui était question et qui m'a dit, mon nom de Siko. L'homme de Dieu, s'il te plaît, oh, ils allont tous ici, surtout sur la l'homme de Dieu. N'engagez mère à jouer à habiter. Les passés, na yo. Mwana, ton mwana, ton deni, pardon, la limbisanga. N'engagez na mwana. Vous en avez bana, ton mwana. On a bana. Il faut déjà merailler, déjà pour passer les bana, nous allons à la TV. Pour mariage, on est dans le stade de France. Donc, il fallait acheter date, ils ont mariage, nous, dans le stade de France. Congolais, beaucoup qui a. Et passe au Bali. Donc, ma mère, déjà, fois, bana, passe à la combien de bana, combien de filles, combien de garçons, il y a un peu tout le monde aussi, ça n'a pas. Gana, ça a 5 enfants. Amen. Bah, âge déjà. Dans a 5 enfants, 4 babala déjà. Amen. Et puis, Moko, de Zana 10 ans. Aïe, bon. C'est mec qui n'a biso la lion, déjà ton dimi bof. On a chargé, moi, la 10 ans par la vine, déjà, bah, y'en a pas la kinane, bah, quand je vais, bah, y'en a pas ça, ça n'a mon appel. Peut parler, nini. Bah, pas y'en a gamba, là, qui a problème, pour y'a kinane pas, bah, par TV. Donc, il y a un ma famille n'a tout aussi, il n'a pas ça pour nous rendre ce qui ça. Je sais pas, Pharaon, Pamela Diza match, des moments ça m'a nefou. Peut-être n'a cédé à Gezo, peut-être n'a Vicky Snap. Donc, na ceux qui ont là, on a beau ça, ni moi rappelle, les alabas tout beau soutenir, ngai beau soutenir Fairmont, les alabas commentaires ba commentaire na bino ya dropenza ou, beau bak ça ba commentaire et ça la biso bien beau s'abonner, bino mbotini ngana na média, bon dit président be ko sali trop, yo mo yaka na média. Po biso moko toza la paix to sala ne ngai o bo futa ngeza kaka bo s'abonner na Fairmont TV et Fairmont HD président na bino azawana molobe na no be kazana na suka na liloba moko TV za radio te pilipili tomate wala ta Vares mame wa beta équipement te. Rendez-vous samedi ton grand prêtre mère Agoya
biso oyo to alingi pasta rendez-vous na gare à Bercy mère semek na biso azoya merci